touchera moi ça Denis les cités. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ta femme. Maman Tina est hypocrite. Maman Tina est hypocrite. Tant que Denis les a reproché bango. Pourquoi va yamba kinga? Pour répondre de Denis les si Maman Tina est derrière. La qui s'amuse sur moi si na yo. Yo ça moi si. Yo era yo ça moi si. Yo ça moi si est bien. Moi c'est bien, pendant moi c'est bien, moi c'est bien intellectuel. Et comment il tanga yo mo kona no bodé inia. Comment Maman Tina est hypocrite né? Mais écoute mu t'a sauvé. Ponga na ngina masasi. Na ngina biloko. Maman Tina est hypocrite. Na ko kango singa na kingo na ko benda. Mais man qui yepe ala so comme attaqué. Asa so awika kombolo bremba mama. Finga na ngana era na internet. To kangisa na te era okokanga. Na olense. Ya sala ba live. Na omana minito na ba matière déjà. Na sina so la ki ba matière. Eni sa musaka tanga na musaka to. Matière ni ça. Na ba matière. Na ba matière. Na nango na sina so. Nga fana nga so ko mo ba la mutu wese na zo déjà matière. Na na chombo. Na ozela kaka. Na ozela. Ya na obeta yo ba na katikata motemo ko leka sur internet te. O leka te era. O soko continue na komba Denis Lesi. O leka sute. Soki koza mutu o mike akoka ko kangisa na vie. Pe obimate. À moins qu'à comme lesbienne, c'est Denis Lesi. Mike Kalamai akangisanga. Denis na mboko. Pour combien fati? Abia sala ngote po. Non, tokena na tomboka na moke. Yango Pasteur Mike akokangisa Denis Lesi na mboka oyo. Po mboka oyo etingami boye to mboka oyo. Mboka ya tout droit. Denis Lesi wana o ako na ebité ta mso akomi chinois to saka musakata. Era okenda poto na ndeni. Famille bien. T'es à quelle passe? Soit ça qui famille bien mais Karine allait s'arrêter à régler. Soit ça qui famille bien mais Karine allait s'arrêter à régler. Le consomme te laisser régler dans la Karine. Manque à manger. Parce que oui, parce qu'un garçon qui a reçu une bonne éducation, qui vient dans une bonne famille, ne mange pas n'importe où. Afinga Denis Lesi, afinga Maman Tina pourquoi? Afinga Denis Lesi. Afinga moi ce n'est pourquoi? Abimo ça kangambwa na ye. Les gens peuvent pas mon babi de laisser celui c'est moi à fond avec ma porte qui nana comme un niveau ya retraité bon. Est-ce que era azana droit ya kosemena makaba pasteur azana azan berger azan évangéliste Pire petit na bango. Pire petit. Kasi loko sambisa pasteur maki ba bangoti. Tango nga moto aleki na kombo na nga na ba bêtise na ba ne arrête. Yo zo leka ba sa yo ba mono na église zo longa ba mama ya misu mutu moko azo sima nzeta fa zo finga ba mama base baninga siko tozo yeba tesiko azana tozo yeba to connaître sustain nga na yebisaka déjà ya ko sala ba makama po ya sana bombe na ya munene beta ka kanu papa ma bombe ko mone beignet bombe ko mone beignet abeta ka kanu pamba bombe na ye wana di sumu ne péché mignon na ye. Péniel. Oh, bah, le psaume 51, mon péché est constamment devant moi. Ton péché c'est péniel. Yo kondi maba era ba kota kasuna jeune ayote. Po mudu ozana péché na sambu isaka na ba niveau 0 auto sambu soku na mutaka pinza. Auto sambu soku na mutaka pinza. Atombo su mupende mikolo. Mikolo pena tombo su mipende na conseil à fabrication type. Arrête de Pierre. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala. Okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Ozotu na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais
pe africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de Business Class. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue chez Aïdor Show, fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Bonjour et bonsoir à l'heure à laquelle vous nous captez. Vous nous suivez sur Africa Elengi Télévision, pourquoi pas aussi sur Aïdor Télévision. Media TV, pardon. So, vous avez Libakou, Yakolanda Bisso. Derrière la caméra, s'appelle Berlive Ngamete, régie finale Berlive Ngamete, Yves Simbi, Maramonosuna Mokolo, moi Lelo. Un grand réel plaisir pour moi de recevoir pour vous la reine de l'internet, Oboebi, Manik Dejon, notre sœur. Avec elle, tout sur la analyse, tout actualité, tout dominé bon sur la toile. Avec maman Maniké, pardon, tout pe samo ba point de vue na biso par rapport à l'actualité aux abongo na toile. Déjà, comme ça, je dis un grand merci à Nick et à Rombos qui nous suit depuis Johannesburg. Et pourquoi possible de tout le monde, pourquoi les Brésiliens, abonnez-vous massivement sur Aïdor Media TV pour rattraper bon ba émission na bisoté pourquoi pas aussi si Africa Elengi TV. Tout béton ra 100. Tout ça na 3 na 5000 4000 comme ça pour tout béton à 100K. Donc vous s'abonner massivement et pour cliquer dans la cloche de notification pour ne pas rater l'une de nos émissions. Elle est déjà là, la reine de l'internet à qui je ne doutais pas de le dire, Manik Dejon. Bonjour ma sœur. Bonjour Aïdor. Mose Kamputu. ONG. Bonne santé, maintenant de votre layo. Santé ça bien, par la grâce de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit merci à mon pasteur Alphonse Kayenga de l'église Sion. Nous avons depuis dimanche, nous avons un séminaire sur l'impact du son. Nous avons donc soyé na Kimbondo. À Bandal, ouais, à la présence de Dieu à Bandal, référence à Maman Colonel le Tunika Église Sion, Yaka Koyoka, une très bonne nouvelle, oui, bah, comment diriger ta vie, parce que le diable lui-même il aime les sons et Jésus-Christ nous a racheté par le sang, donc le sang est très important.
Je salue Goretti Louvezo Mami, moi Mami. Donc, Mami de moi, Alex Kazembe Apolosi. Univers officiel, voyager avec sécurité, avec respect. Abonnez-vous massivement sur Manic de John Tokos officiel. Lui, nous sommes tous en la langue, j'aime la Cresco, le voix d'Isaïrois. Donc, comme Sala Iso Salama, vous s'abonnez massivement. Donc, vous likez, vous commentez. Donc, nous, on est là pour recevoir tout ce que vous allez nous dire et en faire de bonnes choses. En tout cas, merci vraiment à ma grande sœur Mireille Okito et merci à Mélina Somba grâce à sa magique lait de beauté. Et c'est pourquoi j'embellis comme ça. Il y en a qui m'ont posé une question. Manic de John, sincèrement, d'être sincère avec vous, on va faire un hôtel Matro. Mais ça là constamment, oui. Poso na taille, la sécurité. Mélina Swamba, ma senzo tonayosa, tous on va produire un massage à corps. Corps penez en forme bien fait toi grande. Nous t'en lingo que les cailloux passaient. Ça là va produire Mélina Swamba. Oza na taille bien donc tous on a crème oyo na masaka pose na feeling ya bien oza na carré. Manico au masaka bien. Ben oui. OK. Oui. Zo masé bengi moi na masé kongo yo mukozo. Moi les boumou par rapport à yobiga. Donc ozo mi masé mi peut sa forme bien. Tu vois, donc ma maman boya t'es uniforme sans tache et puis produit ça sans conséquence. C'est des fois ça dérange aussi ceux qui peut-être moins forts mais amour boy na baliba là, ils avaient moins d'obstacles aussi. Ma casse, c'est un obstacle ma casse. Babi la beauté physique ne compte pas mais ça compte. Faut ça bien. Faut ça bien vraiment. Faut ça bien na ningi na yo. Non muto aza pemeno asepelaka. Faut ça bien, il faut avoir une bonne odeur, il faut avoir une belle forme. Tu vois une femme taille lancée avec une ventre plate, lèvres sensuelles, avec des lèvres sensuelles, avec les épaules carrées. Donc voilà. Les épaules carrées, c'est magnifique. Oui, moi s'il faut ça na épaule carrée, colonne na ça normal. Ben oui, il faut ça la bouillir. Moi s'il faut ça la bouillir. Ouais, carré on avait, il faut ça king, il faut télé. Alors pourquoi ba mannequin ba exiger on va tcha. Donc moi s'il faut ça revenir. Ben oui, au cause à bouillir, kunkit. Moi s'il faut ça la bouillir. Colonne penda et en a ligne. OK. Merci beaucoup, comprenez, c'est notre Manic de John. C'est notre Manic de John, c'est Nabiso. Après Sabiso Batoli toujours chaque fois les émission Manic de John. Tout cela au dernièrement avant le départ à Fabregas aux États-Unis au Ngana Otoebi. Na makambo e komelinde ko Nabiso, maestro Fabre na Fabre pardon, na départ ya ba artiste. Ba danseuse et na ba nande ko Nabiso ba artiste wa ticket na kati il y a États-Unis. Est-ce que pensez-vous vraiment qu'il faut que ça soit une confiance il y a même maraba musicien na mobembo? Bon, au même ba qui m'a appareil même États-Unis, au même kaka. Les hommes sala na les hommes sala na c'est quoi ça sur orchestre te bat bazar sur bat ba qui mignon sur te bazar. Ba bi ata mutu moko atikali o bandela. Au même mais si quoi il faut y bander nini auzana bato. On ne peut pas dire toujours que non, le mal vient de ces gens-là qui partent, tout ça. Il faut tout à la paix côté. Pourquoi les gens partent? Pas de bon kende wa. Oui. Ngaza appelé au milieu. Ya, bien non de ngwa. Pour mutu akende bien, il faut passer conseil bien. C'est pas dit que non parce que Nazara bien la maestro. Donc na passer conseil il faut attendre à côté naï. Pourquoi les gens partent? C'est ça. Et vous avez quelque chose à marcher tenant ngamunaye. Oui, il faut le cas contrôler le konia na katinaye o izo kimi ça va tu pas naï. Alors pour ces deux-là, au bazar que c'est mon kenaye par rapport à tout le monde ba ministre belé, bazar que c'est mon kenaye ne ba brosser kaye ne ba ministre ba kimi boy lertini au sala par rapport à ba réaction bande comme ce soir là. Ba musicien au ba c'est mon kenaye ça ba mission ba yo bandelaté. O ba yo bandelaté yé ba ministre ba kimi a résister. Yo ne veut pas no ba ministre ba kimi até. Au lieu que tout la yé ba ministre ba kimi mi tout na mokolo o ba kimi até tana yo ezane tam so yo sala vese. Tango likambo eli muninga otali etana yo mituna so likambo ekomeli ngai ngana ozandeni na osala to so fois parce que vous en a même bateau vous faites le même travail vous avez des orchestres au lieu c'est comme muninga mituna oyanga mukoba okima na se tenir neni alors il faut na lukana na yebaka mukoba okima na se tenir tango yo zo ata ya rigoler ya se moquer mukoba okima yo mona ka yo sala VCC carrière ekufa mais lui il continue. Manic de John, les Lotomoni dynastie. Parce que j'ai vu ça en moi
Voilà. Tous les gens se moquaient de moi. Maniké Chaka Zulu, Maniké Boye, Maniké... Et maintenant, déranger, hein? Et maintenant, déranger, hein? Non, ça ne me dérangeait pas parce que la beauté, on est avec. On est avec. Je savais que je passais juste de mauvaises étapes. Dans la vie, il y a le haut, les bas. J'avais reçu un coup très dur. Je suis tombé. Il fallait que non, je m'élève. Au lieu que les gens apprennent à s'élever, ils se moquaient de moi. Aujourd'hui, les gens qui se moquaient de moi, soit terminant la mytho au kokate. Mais on a vrai, mais on a fait mettre mon on physique beauté. On a sincèrement. On a le kitoko babota mana. On miko autant au finga Maniké Chaka Zulu. Yo mo pa longa bila mano sotikala mutakate mana miwa na yo. Mitala soko kai na Maniké ko kai na ngati. Parce que nga nzamba salanga bien. Gize longa maestro le maître. Le maître. Maestro. Maman, mais n'est-ce pas jeune fille? Mère de 4 enfants, 44 ans. Bientôt. Ou 44 ans? Ben oui, 44 ans. Eh, 44 ans, kakaté. Avant de vieillir, il faut vivre. Kakaté. Kakaté. T'as 18 ans, bah, non, on a eu par rapport à Nengi, bah, on a consulté dans internet, on a pu savoir âge mort, vous avez peut-être âge na hauteur. Pour nous, comme on a 44 ans, il y a un obstacle. Il y a un obstacle. Il y a 100 ans. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata putu ba avion pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pogo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bika te na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soki kanginga na zongala te, ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga ye. Kolia madesu pasi, babilo musuko lia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia. Nzamba Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus, Papa Moïse. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, aux contrats, au Vimoussala, après quelques temps, Kakaboué, Kolo Compagnie Yinio, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza, homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fumola ma porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baïbisanga et Kokolokate. Là, na deux rendez-vous dans l'hôpital de Ménénen. Baïbisanga et Kokolokate. Moi, je peux passer l'opération PSAT. En tout cas, na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga bouche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka nakangika lito oyo yoka nazoka na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zombe ya ngai. Oh madame pusi mutu telefone musika prophète. My God. Nazozela bino nyonso tout na moto. C'est qu'on a réussi, c'est qu'on a ajourné, on a comme on a siko, on a se moqué na mikolo, on a pas comme aneti, na sandé ni na obtenir ni. Au lieu de se moquer des autres. Nous sommes 35 ans, au vieillir, au bimi barid. Make-up quand nous te bomba. Sans make-up pourquoi apparaître traité. Alors moi c'est apparaîtra dans modèle nyos. Sans maquillage, des mois-ci.
Keba mobali oganga na tongo. Ok na buto mon make-up na tongo moni Chaka Zulu. Manik de John. Zala yo cause deux personnes différentes. Zala yo. Vrai. Yo vrai. Vrai. Boza la bino maman trop de make-up pe mabe. Un mois pe moi fon kakangi no suka maboko. Ou tena silté. Ozana oboye. Na ba silté. Na ka brillant. Lèvres sensuelles aussi. Je salue Bita Morena la reine. Merci beaucoup Manik de John. Manik de John, il y a un projet dynastie Ferrego là. Oh, à l'instant déjà sur les marchés, l'autre monde fait autour là, c'est le biseau sortir clip officiel il y a Royaume Conga. Si je me trompe pas, comment trouver dynastie sur le terrain? Non, sans lui manquer de respect. Hein? Na olo bango pena batunyo so baye bangana ya paye pena lata kitoko atie parfait na ya koti na jeep na ya cher abimi na ndako na ye ponga na kolo ba jamais na kosoma ndako lokola oya ye parce que ma vie c'est Dieu qui le connaît. On comprend ngana mi tiaka pointi na mi tiela toujours ba virgule aya na plateau ba tiela micro aloba pena ken piano na manike baloba mam na ngate batanga komo na ngati non yé pena musique ni na yoka amuti so echami na bar na senga balongola musona za na téléphone na yoka amuti nzambe na ngai ona sambela yoka na tala kete na yoka kete parce que ezaki manque ya respect dans la vie ko sous-estimer abatute o sous-estimer Alidor mon comme na tamo il faut Alidor a loba po yo monana ozomona eloko oyo Robino Mundibu pe asalaki na HD autrement encore ya mabe ko jurer la mutu te ke ngai soki yoka oza na plateau nga na oyate ke ba pona mutu moko ozwa rankine na batu ebele Joey azali journaliste ke ba pona Joey ka ba journaliste ebele ba oyina okantika olongwe na HD o mona comme oyina osenga émission o ba boya o ko émission ba boya o ke lo ba ikana mutu dans le faire lobano e déranger yo oui akolo ba beaucoup matina niveau ba ko musique na été oui comment siko ya est-ce que ba ikena na koma na grandeur abo na internet ayeba ngote aujourd'hui l'internet pour pena ba yo ke lo no bien faux la reine loba il faut la reine loba mais moi na ba roleka yo ka comment dynastie projet dynastie ko comment peut-être tant ba banzela passant dans la télévision nté na yo ka plus projet 4x4 ba vie na ngai na soutenir ba ma casse les 30 juin tozana na mardi tu vas péter Monique, merci de retrouver tous les projets rapidement. Tout ce temps, m'a fait rigoler. La poésie a été une terrain polémique. Tout le monde bana wenge. O yusa mon la banda. Le mot bana émission na bagobi aidor. Déjà état d'esprit na ngada wenge po ngana mon la bandal. Na da wenge. Pour penser na tchep qui général na tchep Manik de John na tchep na couronne na bandal. On est à bientôt. Na kuta anoté na plateau. Na zana rankina yo te ko zape na rankina ba honte. Pour ma sasi pena wa bana ta mitraillette que tu ma sasi Manik de John to moni Amadi Diaby oza producteur awa renisa ki wenge 4x4 amemi producteur ya Michael Jackson Teddy Relay oya koma ki lobby na kati aéroport pour na projet au kaka ya concert il y a le 30 juin tout na projet à clan wenge yo tant que moi na bandal avec les sons wenge et ça lui on ndenge bino so bolo ba monde to za biso bana banda to za na ba événement mi balé ya minene ya wenge BCBG 4x4 le 30 juin na martyr ya fali na wana pena banda loi to ana temps ya distraction te lata na yo lokola pharaon na ya na nzete ya Moïse na kobeta bato ba comprendre lata lokola pharaon mais ngana oya na saki na nzete ya Moïse na omela banyoka na bino. Donc, vous avez pris donc, tous en concert le 30 juin. Tous en concert, il y a Fali, il y a Martyr. Bo tchali bayande bo tcha mais bo zala makasi. Bo bimisa ba bureau d'été hein. To kangisana te po et à ma tata. Voilà. Le temps bino bo se moquer na biso to ma bolongo na se. Place bo kanga biso bandoki. Même Manik Bena par rapport il y a bateau bowling peut être là que non mais na pesa pas non ya quand on avant quand on a wa fali bateau bowling peut être récite ces événements on a té bazo lukaba quel est le message Manik peut faire par rapport à ça bosonga mona zaki na négativité mais et réussir si koto otala pena droit ya mabele bandal ma fiona baba via bandal
bana lisolo ya bandal wenge ana lisolo ya bandal bon moko on est ensemble soudés et simba le 30 juin tozala wana wenge si s'agit to la musabilima ba oyo tonsa marti manike to tonsa marti manike ni ngana pe mbunzungu ma famille il a fallu ça date nini le 7 octobre et non na octobre na octobre tozana marti nzungu ma famille bandalwa to l'accepte que lisola musique manike bien nzambala lisola musique yana banda ba jeune à talent ba ningisa siko ba yesko ba vie ba l'accepte que énergie positive et ça ka force vitale et ali manike pas parce que ce sera facile pour le clan Wenge sûr OK ils ont grandi ils sont maintenant des parents ils étaient jeunes, ils avaient ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est ce qui les a séparés. Parce qu'après 25 ans, ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est ce qui les a séparés. Les maisons, des voitures, maintenant ils en ont. Wow, c'est très profond. C'est très profond. L'argent, ils en ont. Wow, c'est très capital. Manique, rapidement, tout ça là, il y avait des audios où Kabona qui n'est la toile et internet par rapport aux gens, toujours tout un projet il a fallu pour papier, ou un concert na martyr wana. Il y avait Olizos, Babi Clinique de beauté Olizos, na loadi numéro 20 na Kitambo. Tokutana wana sala bota ka coiffure bomoni coiffure mikolo simple balabala na yo kaka très coiffé yo donné ba sala yango ebite ba chena tenti donné ba Olizos. Babi Olizos olingo sala maboue keka na Olizos ba sala ka boue simple pepe zoyo. Manike, baudi bimaki, ils ont un groupe moi bateau baolinga ba préparé pour un concert à Fali qui paraît que baotiele balibaya, il y a une femme à moi audio wana, moi complot moi sur le projet de Fali pourquoi. Comment vous avez trouvé ton oraki ba audio wana? Na lobaki yango so à présent na biso fachi, mettons attaque ici voiture au catch. Attaque kiti 10 000 francs. Et simbate. Mboko ata poto ale omote bato ba na poto bakenda po babonga babongi te baye bazaka amikala tala leti era OK poto apasi mwaka mukala siko poto bato babonga yo aka mukala ndeni mutema mabe congolais abongisa na mutema mboka na biso esengelo te o mabilo na mboka na biso tout est moins cher yo zaka na sud obi ke mboko esala téléphone koleka Congo esate na sud Afrique kota mona iPhone 13 de batambola na te ba boma yo beto bal voilà ndelo siko awa taka mboka mo ba envia to ko compter no $1000 na nzela ba tala de ba changer ataka mboka teli boke ba mpiaka c'est impossible jamais mais siko yo mboka na bango ezaka évoluer nini biso mutema le cœur mutema congolais ko a préféré a que nous tonga usine na mboka mususu a mboshi bato mboka mususu a bato wana ba bénéficier ka yo sala usine na kati ya Congo a préféré ça usine na Congo te mais alfinga kafati OK yepe a ko contribuer mboka pe bongi te o a fa finga ka a minimiser ka pas détruire congolais za wana pona ko détruire ka congolais ce qu'il fallait à grand monde mon baby fallait c'est un congolais sauf fallait attendre si martyr on est resté attraper à Congo to attraper à Congo et si ko yo bino boso linga réussir te bokozwa nini o comme lokola fallait te o ça peut succès na yete à réussir te ça n'engage que lui ce qui a réussir ça engage nous parce que le monde entier va parler de nous mais tellement qu'on a de mauvais cœur tellement toi mutema bandoki tellement congolais alingi komona muninga réussir te n'est pas congolais mais babi tokos de gold peso kanate siko fali aolinga bino ndeni tokos de gold babezo kanate manike ba malinga yo kanande babi na marché tokos mais ba album na bango afa yo kanase li ba 200 na marché ba ina marché pa bando yo mais fallait to mesana na bongo te siko comme suko mesana pe te tant na temps na tant ngo l'univers tourne toi en 2022 toi en 2021 il faut zaka mutu oyoko o raisonner bien pour comprendre que non année na année ba divinité ba zande oh ça c'est vrai vous comprenez année na année ba nzambe ba ande mususu parce que le maître suprême a changé aka
nde ba changer ba poste nde ba changer ba ange ba ba poste golo ba lobi ba être déterminé tout ba ba scream ba nini wana faut ba attaquer basala tout wana pe honneur à Congo ils sont vraiment déterminés oyo bakoki kosala problème ezali baza motema malamu tolingi etango bosolobela album na bino bolobela ka album na bino tolingi te tango bozobela album na bino bani kofinga ya muninga to wande tolingi te wana kutu koso sali bongo to comprendre ka ke no wana mukala inférieur mais la concurrence et concurrence ezala loyal avec respect Ponyonso bozo sala wana bozo tombola ka drapeau à Congo mais drapeau à Congo to remarquer na mafinga na kati kitisi yango na si respect zate e ba congolais e ba bunda kana ba plate e bo inviter ba na manifestation te ba obunda yoka c'est la honte hein? C'est la honte. C'est la honte. Franchement, c'est la honte. Vous nous foutez la honte. Du coup, bah comme ba manifestation minene ba inviter e ba bunda ka e ba bunda munde so ki ka vous battre ah obenga binote yo muto saka mingi di bando voyagera to ke na ba Tanzanie o ke na ba Europe soki munde la ke bo bunda ka benga bino parce que ke bo créer ba dégâts désordre alinga ou de bloc les blancs aiment les gens qui ont la paix en eux qui dégagent la positivité congolais changer changer nanu bo changer to na tala kaka to na oyebi na Afrique mobimba ba président nyonso bazana kiti ya bokonzi ya bamboka na bango c'est presque bazana ba nationalité ya bamboka wana te mais nous Dieu nous a fait grâce il nous a donné un quinois on connaît ce type là on sait là où il a mangé les foufous on sait là où il a joué les ballons mais to lingete ndeko na biso to yebi papa na ye to yebi mama na ye to yebi akena maternelle wapi avanda wapi to yebi bien oyebi ke soki ezaki na bamboka lokwa ba États-Unis mais Félix atambolaka sans garde du corps poché bango Obama bano atambola ba garde du corps muketi mais muto abanga poani atambola na convoi poani muto obome kaka Congolais, Manik déjà on peut profiter rapidement dans un sujet OP. L'autre monimo là entre un pasteur de Nilesi et notre frère, je peux dire Era, au bâton il paraît, n'a bien un question mark, il a confirmé, il paraît que Ngambouya pasteur Mike Ndebaotinda Era a attaqué pasteur de Nilesi vide de Babariba. Probablement des preuves et même très loin comme toucher na moi si à pasteur de Niles Oyo les lopé monsieur ba mon andé pasteur de Niles azo répondre réseau paie sa valeur tout kilo na été l'artine moninga na olobela kutu pasteur tenga moko mona lobana pasteur de Niles pasteur Saoul mais je sais que c'est un bon pasteur tout le bané bon pas changer et tu es allé trop loin omoni era nyonso sala et quitte sa pasteur Mike. Ok, dans ce temps, en ligne, il y a un problème sérieux. Vous avez des awats. Vous avez des awats. Mukumba na eza awa. Tant que tu as to boma moto, balongo la combo ya pasteur Mike Kalambai en toute na toile. Yozo yanango. Era. Yango pasteur Mike akokangisa denile sina mboka oyo po mboka oyo etingami boye to mboka oyo mboka ya tout droit denile wana o ako na ebité ta mso akomi chinois to zaka musakata congolais wandokie era okenda poto na ndeni babi famille bien te akena pasi so ça qui famille bien mais Karine laisse sa règle té le consomme te laisse règle dans la Karine manque à manger parce que oui parce que un garçon qui a reçu une bonne éducation qui vient dans une bonne famille ne mange pas n'importe où tout na Karine prince nanga atikala olia nda kunité nazaka fier na mbalia n'importe où parce que à manger c'est le ko ekota kana kati ya nzoto so muta salite alambi mukolo comprendre que ça salite oyo quand tu bimisa ba intestin na boire en Liban ça c'est vrai na vana na moi mobali a to proposer ni olia ati mobali faza na kele era 100 kilo oyo lo ba denilis ba yo kan sa denilis oui bien j'ai beaucoup de respect pour le pasteur Mike Kalambai j'ai beaucoup de respect ouais, je sais. C'est un homme intègre. Vous avez toujours témoigné. C'est un homme intègre. Arrête de l'humilier, Era.
Et rayo kozwa moi c'est quoi nani Tina Lesi. Une femme intellectuelle, une femme qui se respecte. Hein? Une femme oyo banda makambo ya ba maman pasteur banda to ba yebi yeti. Respecter ba maman ba to respecter ba sia baninga po yo za na ngoti yo za moi si na ngoti era qui pede des oignons labino boken batwa kenda poto bo bonga no bolongwe poto bo bongi te boyesu c'est que poto to kenda biso te ba mi kala no mona poto mu kala o ti ba lati ba biloko ma to yebele o lati ke bana Denis Lesi suka na Denis Lesi na ko kango singa na kingo na ko benda mais mani ke yepe ala so lui kamuna attaquer asa so awika kombono bo mama wa finga na ngana era na internet to kangisana te era okokanga na o lelise ya sala ba live na omana minito na ba matière déjà na sina zola ke ba matière pour nini sa musaka tanga na musaka to na ba matière na ba matière na nango na sina nga fana nga so ko ba mutu wese ke na zui déjà matière na na chombo na ozela kaka na ozela ya na obeta yo ban na katikata motemo ko leka sur internet te o leka te era o soko continue na combat Denis Lesi o leka souti na o ridiculiser yo pour na prête à ridiculiser yo ko touche à moi ça Denis Lesi te ce n'est pas ton ami ce n'est pas ta femme la qui ça biso moi si na yo za moi si yo era yo za moi si yo za moi si ya bien moi c'est bien pendant moi c'est bien intellectuel et bien comment bien tanga yo moko nanu bodé inia autant moi c'est bien keba to saka na papier na biso Denis Lesi to message na saka na e to comment benge pétage keba na moi si na e keba na ba maman pasteur keba omoni ki mu kalo so ngoki osana majabu lukango nde mususu ko lukango na koma moi c'est Denis Lesi na otalo so mani ton bozala ba matière na ozala matière de roi nini ozala ba sex tape na ye ozala biloko na ye azam taliboso no misa sex tape na ye era mani ke motivation yo sali yo comme niveau côté pour le bien au moins très important bi to sakana biso na Denis Lesi mais na moi sinete vous avez des intimités avec sa femme non ou bien na yebi moi sina été na mone longi na été na lingaka mutu oyo atouchaka moi sur à se respecter parce que les femmes ne se respectent pas na temps oyo basi ba se respecter te mais na commentaire ba kumisara erango fort na commentaire ba sika ya poto ba kuma wala ba kumisara ye basi ba focon moi si pendo akokumisa era est-ce que moi c'est mutu salaka est-ce que mobala kolata biloko matoi ndenge wana mobala kolata eloko altoi moko pona beauté oyo tangisi yango boye fosine eya sina mabeti mobala kolata biloko de alata bo mobala kolata bongo te mobala bongo de atango moni de asa de aso aso loba musapi a chali kolo boye balula neni manike ça fait trop mal hein non c'est que ça fait trop mal mais kasu ko ba moi ça Denis Lesi te ko meka pe ko ba na Denis Lesi te o komi na cheville te era o komi na cheville Denis Lesi te makam Denis ça na mboko yo na boy au moins siko na aka na respect ya ba parents na yo na respect famille na yo na makam Denis ba expert Denis ça na mboka oyo makam famille c'est ça na mboka oyo fais gaffe. Mais les gens disent que Denis Lesi est un porte d'entrée européen. C'est lui qui a accès à Afinga Denis Lesi. Afinga Mama Tina pourquoi? Afinga Denis Lesi. Afinga moi ce n'est pourquoi? Abimo ça quand mboa na ye. Les gens peuvent baba mon babi Denis Lesi c'est lui c'est moi à fond avec moi porte qui nana comme à niveau ya retraité bon. Est-ce que era azana droit ya kosemena na makamba ba pasteur azana azan berger azan évangéliste pire petit na bango pire petit kasi loko sambisa pasteur maki ba bangot OK ba bangot pire petit pasteur akosa na pire petit à travers na déjà na bible à travers na match déjà na bible ba bible to kwa ba era nde ba tablo ma to ko to sola ata na bangote to sola ata na bangote to ko pusa na ta paiement to ko lia pe na bangote parce que azam mobile azana sina basi OK fouiller au milieu de bango fouiller au bafionton dans tout ça pensez-vous que pasteur Mike fioto siko vaut mieux que tu fioto oyo ma yebi ka fioto ndima siko fioto ya ko bomba a jouer des rôles dangereux
Pensez-vous que Pasteur Mike est au courant de tout ça? Pensez-vous? Tango nga moto aleki na kombo na nga na ba bêtise na ba ne arrête. Yo zo leka ba sa ba mono na église zo longa ba mama ya misu. Moto moko azo simba nzeta fa zo finga ba mambase baninga. Siko tozo yeba tesiko azanani. Tozo yeba to connaître sustain. Nga na yebisaka déjà ya ko sala ba makama po ya za na bombe na ya munene beta ka kano papa ma bombe ko mone peigner. Abeta ka kano pamba. Bombe na ye, on a dit sous mon péché mignon na ye. Péniel. Oh, bah, le psaume 51, mon péché est constamment devant moi. Ton péché c'est péniel. Yo qu'on dit, ma era ba kota kasu na gêne na yote. Po, mudu, oza na péché na sambu isaka na ba niveau 0, auto sambu soku na mutaka pinza. Atombo su mupende mikolo. Mikolo pena tombo su mipende na conseil à fabriquer ça. Oza déjà na ba dégâts ya on a péché nguna ni maman na bana. Toi tu peux pas causer même c'est avec des erreurs là batanga combo na yo pasta. Tozo yeba susu toza nani. Je suis désolé de te le dire, mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour te dire la vérité au moins en face. Pour que tu comprennes que la erreur est en train encore de te foutre la merde. Or que tu as la merde jusqu'en haut là. Qu'il fasse quoi alors? Il faut aller moi azongana. C'est un serviteur. Azongana katina bonzambe. Azotema sur la chair. Félicitations Pasteur Mike. Mais c'est quoi azonga pas azongana chair. Ana mission. Aza ouvrier. Era tika kotanga kombo ya kalamba ya za mosali na nzambe tika kosambisa ye. Toyebi bino. Lokola a démissionné na majabu kaba ta majabu on va ko utiliser kaka yé kaka aba no déstabiliser yo. Yo quand ça so côté l'on kana so déstabiliser yo. Alors c'est ba campagne de déstabilisation et loko wana ya sali wana tande ba pasteur ba civique. Na kombono na kati. Tu gagnes quoi dans tout ça? Majabu ta majabu batonga ta université té, batonga hôpital té, batonga morgue té na mboko mbuta kuta tongela biso ta morgue. Bato majabu batonga ta école primaire ti na préféré pour ta chou. Manix, maintenant Prince Zawadi a Kineza pour faire quoi, je sais pas. Il y a une bombe. Alors que ce qu'on a explosé. Katelenga niti. Yo si on dit mi pa muta olongo Australie. Ayo comme na Congo. Ndokit. So ça les crash. Et vous rater. Et combien de temps de vol? Combien d'heures de vol Zawadi? Nicolas a une photo le caleçon. C'est à solo. T'es à l'okuta, t'es à Sdiandembi. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info. À sa une, projet route Kolwezi-Solwezi, dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain, parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. À l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire. Dans le corps de votre magazine, l'Office de route réceptionne le deuxième lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC, communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline et éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'information, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Il y a un clic de gens, ça les montage pour est-ce que vraiment Moutou Oyo, moi si Oyo a relaté pendant balala Kenasima pour la longue la calesse, c'est pété.
c'est petit mutolo ba papa wana achenga na sima papa wana na pasi azorelate tout na ba effet nango expliquer au niveau de la mutiliputa super société eza wax hollandaise oyo pe ndenge za boye so chango na mai e ko longwa couleur te oyo ndenge za boye pole na lobaki ngom kwana na esprit batoche commenter mani ke fait pas le bon siko to expliquer na ndenge mo oyo pe ndenge za boye eza botala tala lisière nango eza vrai wax muta osama maninga na expliquer on siko ya nzoto ayaki featuring asali fit nzoto ole na fit nzoto nga suka wana osali fit nzoto mwasi ya libana so zuize mi faut quand on se meneza ya mobali mais il a préféré tala bon moni zawadi soto continuer bon kotika bon aoboma kalambai c'est un harcèlement hein a comme quoi harceler c'est un harcèlement donc sa présence de comme obstacle oui comme oui c'est un a continuer ba bandi ba boma et puis ya kufinde Peniel yaka ko bola ye papa na bana za na danger Peniel yaka wana papa na bana so zawadi abomelo mobali na yo obana ba otika ba ofele yaka avant qu'il ne soit trop tard nazo yebisa yo nga naza ngai moko nde naza boye j'ai l'expérience natika ki temps akena na mabele yaka yoka kama mtokosi sa zawadi mutu te nan Peniel ko ya Peniel wana koma sur rival baba siko il faut Peniel accepter no baba mbanda te wana papa bana nga yo za en trois ko Emilia ka été papa na bana na atelema sur yango va chez ton mari tu l'as déjà fait ridiculiser assez comme ça tika ye tranquille que Peniel fasse quoi alors que Peniel asani Peniel aya ofouyer au moins soit que Peniel ofouyer a okima on a moi cité na yebi basi moni zawadi moni Peniel a pétage Peniel na zo ba tenu a résister pas Peniel 2 minutes on doit comprendre pour Peniel ndeza wana azaka makasi Peniel azana lou on doit comprendre ye azamutu aloba makam na micro mais en face boy akimaka Peniel ka yo mto sisa makambo papa na bana baba telaka batela papa na bana besoin papa na bango azo sisa sexa mobali azo sisa makamno sa mobali ti mobali akusala vesta yo kufa ona souci ya c'est très profond yaka ko sauver mobali na yo kaka yo mto mobali te papa bana papa bana yo kato benga ka mobali na lingala aya ko sauver papa bana na ye na ye besoin makambu na yo mais yesa mobali na yo pardon zana na ko sauver tata bana po bana ba otikala ba ofele ko linga to koma netinga ko boko la bana yo moko ya pasi conseil gratuit lelo tomoni toka bonta na sujet oyo pasteur Joël Francis Tatou auto bala mwasi mundele lelo na ba Kongo babi pare ba mama congolaise basiliki na église po mwasi wazaki na ya mwindo akima na ndako dit akima eye banate yo tiki basi nyonso na église yo que bali pona bombele ba secret manike suite fin émission yango abali po bombele ba secret les femmes blanches acceptent tout même si tu couches avec les chats dans la maison ils acceptent. Pensez-vous que le fait que Kobala Moussa Mundele a une façon de garder ses secrets? Ben oui, il a fait ça pour ça. Parce que moi, si yo ya mwindo akimani, il faut expliquer que tu n'as pas pétué na kitoko na kimanda ku yemoko. Apakata ni. Après 3 ans. Apakata ni. Mobali a boga célèbre makamno apakate la nini. OK. O expliquer ça na to elbiso su Mundele. Mais ça prophétie bimaki ya vidéo etambola wana il paraît bazwa ki da prophétie ka bala mosa mundele babota bana ba meti ça prophétie etambola déjà n'a pas pasteur mo ba atolo bango clamingité pasteur da okuta ba makaba batama jabulo kuta mwana a répondre mwana na aza ko harceler bango na internet que prophétie ya makaba majabo ya lokuta ba majabo ba occultiste bon répondre mwana wana ba kokete aza na bible kabo aolenga aza na bible kabo bo kokate prophétie za yomoko yomoko ngamo pena ande na prophétesse sopono fa balaka congolaise mais oui maniké na bolingo pono ça moto choix il fallait balaka congolaise il fallait nanu a expliquer biso moi si wana pakata nini vraie cause de séparation na baba voilà ils avaient obligé faut aïe sans mokili et bon si quoi Alexa biso epwani ndesko ayi na mundela mko mundela bano créer ba problème mingi babika peut-être basa kini bosali bazua basa Congo basali bazua bandimaité basere mingi bataki mutema peut-être prophète Joël Tatou bala bango mais arrive bala mundele et puis ça causait aussi de la haine chez les femmes congolaises. Ozana na ba problème mutu ça la prophétie mo ya lukuta
du coup mundele sous bord. Ah tout le monde mystique. On a un problème. Maman a prophétie na isilité, ya ndika. Nzambe toi na mito. Nzambe. Je salue mon pasteur Alphonse Kayenga de l'église Sion. Sylvain Diasona m'a appelé Mbote Nzambaza na bino ngande na zabo, c'est pas de ma nature de critiquer les pasteurs, mais il faut beaucoup se comporter bien. Pour Jésus, et moi quand on a temple, il avait le fouet. Il avait le fouet. En tout cas, univers officiel, voyager avec respect, avec dignité, univers officiel. Djonga, to lia et pas na biso na puis d'exprimer, to lia na biso bien, to mela na biso bien chez Djonga. To lia et pas na biso na puis d'exprimer. Donc abonnez-vous massivement sur Manick de John Tokos officiel, likez, TikTokez, donc ça biso bien. Instagram à Manick peut s'abonner. Bo s'abonner na Instagram na ngai eza wana bo s'abonner ma vidéo ya bien ezokota kuna. Bo s'abonner kona TikTok na Instagram. Okay. Donc voilà. Manick anniversaire ya Franciana Kimbangi Panthère Noire. Franciana Kimbangi Panthère Noire. Bon anniversaire à toi, que de bonnes choses à toi. Donc réussis dans tes ambitions, que le bon Dieu te protège. Au nom de Jésus-Christ en tout cas, n'oublie pas de prier, fais confiance en Dieu. En tout cas, sois intègre avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as en Europe? Il fallait maniquer pas ça là. On t'a mis ça na live oh maniquer ya ndenge nini batunye na question. Alors bité il a répondu le moment important bi maniquer ne faut après sa position mon boy. Peut-être ça pourrait aussi ouvrir d'autres portes. Si on a posé un képote, donc les j'aime bien, succession, on a répété une succession, on a fait Kabola bien. Dans un bien, ce qu'on a marre. Si on a bien été à 4 terrains, on a moko. Non, j'ai dit, mais képote. Est-ce que mon objectif, non, moi j'ai mes ambitions, j'ai ma famille, j'ai mes objectifs. Le sang n'importe quoi. Lui, il a ses objectifs. On n'est pas né dans une même famille, on n'a pas reçu la même éducation. C'est ça. En tout cas, je vous aime beaucoup. Balobi, chemin le plus. Pour les Kardashians de Bruxelles, abonnez à Africa Lengi TV. Merci beaucoup. En tout cas, on a confiance au Bopé Sanga. Je vous aime beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Manick de John. Merci, nous sommes arrivés à la France. C'était un grand réel plaisir pour moi de vous avoir très nombreux à suivre encore ce numéro de Aïdor Show. Comme ça, je profite de l'occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à Franciana Kimbangi Panthère Noire. Franciana Kimbangi Panthère Noire. Et pourquoi pas aussi à Aïdjou Bokwala, mon premier fils. 11 ans, Lelo, Aïdjou Bokwala. Happy birthday to you, my boy. I wish you all the best. May the God bless you. Give you what your heart desire. Franciana Kimbangi Panthère Noire. Black Panther. Franciana Kimbangi Black Panther. I wish you all the best, my bro. May the God bless you. Give you what your heart desire. Many more years come in your life. We love you so much. Enjoy your special day, Franciana. C'est pas la journée na yo. Derrière la caméra s'appelle Berli Vengamete. Azim da Simino Sulelo. Régie finale Berli Vengamete. Merci à Mike Lokambar l'archevêque. Bisous tout rendez-vous à ne pas manquer. C'est 30 juin na Stade des Martyrs. Tu as confié pour ambiance. Il y a Wenge Musique à 4x4. Naboka Cité. Il y a le grand producteur Amadi Diaby. Merci comme ça à mon vieux Girin. On a mon le roi de la forêt Ranson. J'ai bien pris papa chéri. Batou tout balinga leader beaucoup les présidents. Moi je vous aime aussi. Laissez-moi vous retrouver tous au prochain numéro d'ici là. Portez-vous bien. Allez, one way, one leader. Berli Vengamete. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Lengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info.